Karine oza elorote nakin awa mutaye bio azalarate makolo nzoko ta makolo kilo sola tika leso pembe na 10h na 11h balongoli yango ekomi couleur akaki solo te sa lokuta Karine Mokonzi alaki na nyongo ya 3 mois ya ndaku wana banda kofuta te asengi ba memelele valise héritier watana be bon culé le patron le bino te ba na valise janvier mutakanga valise wana na leki aye Karine ba kotisa bijou te ni chaînette mon na kati ba kenda ba tika valise kuna na résidence elo ebunga ati li papa Karine Mokonzi tala mutu yo mwana mwasi lokolo 54 o li papa Karine Mokonzi poto wana mawaba memia nzela Sénégal Mali abimi na ba arabe kuna ba kotisa la nzela ba pakebolo wa koli ba kange na kati ya borwana afinga fali pupa afinga we ranson banzo ya poto ofinga ka Belgique ya la poussière au Belgique ya la poussière ya la salité mais siko bana Belgique bo tika vivre ndeni bo landelela ye Karine Mokonzi ba benganyo pa ya Myriam na palais ba benganyo réseau zali poni ba benganyo muto ayambio na poto soit disant kwa la na famille maman na bino to ebike akufa na guerre kuna na este ozo comprendre mama bakar mwana mama na yete mama bakari na kufa kuna na guerre babeta obi e panzana ozo comprendre oh na kosa masa o sapatu ya mwana na Karine Mabolin soki azongi kin po na bike ba refoulé ayo zo li papa na ezela pardon. Oui, le plaisir est pour moi de savoir très nombreux à nous suivre partout dans le monde entier à travers CL News TV, Sika de Christelle Larose, Mamoulinoum de la presse congolaise. Que je dis un grand merci à toi, un grand merci à Papine Zolameso, un grand merci à Okar Miesi, le mignon garçon qui nous suivent depuis la Milouse. Aujourd'hui, on est venu de Koudana, René Abiri, par rapport à Makambo et Zobébé, Zoyin d'affaires bijoux internet, et Zoyin des Zobébé. On est venu René Abiri. Déjà, bonjour. Oh li papa Karine Mokonzi tala mutu yo mwana mwasi lokolo 54 oh li papa Karine Mokonzi tala li papa nae oh li papa nae li papa Karine angote numéro 54 tala lokolo munene tala hier ekosa batu na TV que non o alata raba bijou mais fatuna batu basomba ba bijou solo na poto logo la ba Paola Schengen a Ombo Motema Floris Ombo papa na Junior a Ombo atuna ba Cornelia Dusi Givenchy bat basomba ba kilo ya ba or na poto cash atuna ba mama ni dembo atuna ba ya mire bat basomba ba or yebi prix à or na kina yebi yango poto wana mawaba memia nzela Sénégal Mali abimi na ba arabe kuna ba kotisa la nzela ba pakebolo wa koli ba kange na kata ya borwana afinga fali pupa afinga we ranson banzo ya poto ofinga ka Belgique ya la poussière au Belgique ya la poussière ya la salité mais siko bana Belgique bo tika vivre ndeni bo landelela à l'honneur ya ndenge bakangi chaîne toza na ba soso awa à l'occasion de tout le monde à l'occasion de tout le monde à l'exception chez maman to awa esika Rena Biralia ka biloko en kati nganzami maman to aïe. Donc c'est Rena Biri, votre Macron, votre cardinal, le fachi de la presse. Nazo c'est la maramba avec idéologie. Totika ko se tromper na vie. Massa, sapatu ya mwana na Karine Mabolin. Soki azongi kin po na bike ba refoulé. Ayo zo li papa na ezela pardon. Il faut toloba makambu avec vérité. Karine oza elorote nakin awa mutaye bio azalarate makolo nzoko ta makolo kilo sola tika leso pembe na 10h na 11h balongoli yango ekomi couleur akaki ozo comprendre na poto ana nous salité bazuyo ba bokolo na ndako ya Myriam quelle ingratitude so na lobi ke non na loba ba vérité cachée o eleka eria Myriam azalaki tabimaki na katsa ndako ya Myriam ah nganzambe
so na bina loba ba vérité mais loba on biso yoka te toke na makambo na processus malembe lelo bat ba moni audio bimi na internet ezo circuler comme quoi que René Abiri alobi que non alobi René Abiri alobi ben non je ne peux jamais me mettre à la télé ou soit parler au téléphone dénigrer mon patron héritier Watanabe parler du mal pour lui là je ne peux jamais le faire OK ba tutu ba solaranga babi René Abiri toujours esprit positif. Oso comprendre batu ba sobabi René Abiri toujours esprit positif toujours ne jamais trahir héritier Watanabe wana lokwa ya yobwe wana ngate me batu ba soka ba bi voana nga Lydia Kapajika mwasi nanga ayebi voana nga Charlie Ruben ayebi voana nga Yani Dembo ayebi voana nga ba mama poto babi voir René Abiri wana za voir René Abiri te pour votre information premièrement ezali nga ité donc to sauter pas Joana histoire pe ya ba bijou wana est-ce que information solo eza solo te ça lokuta Karine Mokonzi alaki na nyongo ya 3 mois ya ndaku wana banda ko futa te asengi ba memelele valise héritier Watanabe bon culé le patron le binote ba na valise janvier mutakanga valise wana na leki aye Karine ba kotisa bijou te ni chaînette mon na kati ba kenda ba tika valise kuna na résidence elo ebunga ati ozo comprendre héritier Watanabe afanda na bato danger batalo lenge na lolenge et pas na ye eloko tika lobunga ati basali volonté comme service ba memeleli et puis ba problème e banda na nini na mamba ya banyinyo na tazolo ba wana e banda na faire à passeport mais le retour ni question ya marambo fona loba yango et alors e ko sale mekado ba memeleli valise atalika ke non ndenge janvier azo benga ye azo déranger par rapport ya nyongwanda kwa bato azana ngo ayebi ke no te muto so na kosele makambu aobimisa moi quelque chose na facilité ya ngwana mega ko bete héritier a bete bongo banini tout ça boss patali bon akabela ko de ba 10 000 ba 15 000 akabelele $1,500 zwa lelo abimisi mutumabe ya Myriam mutumabe grâce temo mutumabe René Abiri mutumabe tala ma grandeur à ma bozana yo lingo latisa Congo me bosoto na yo yo zana nani na kata mboko mais azakini héritier Watanabe ko se makambo te azala kité fou du roi azala wapi héros biso batozana na ba dadi mola René Abiri azana ange noir azawana vena biso nani Jaël Chaud na ebité faut administration tindelanga kize de réception pona ye basoki azato azati benga za attaché de presse à Wata depuis journée naebi makambo wana te il faut administration Charlie Ruben batindelela ngai pe accusé de réception nayeba de makambo wana zoloba nga naebi yango te o nga na oyebi ka keza ke non mi ange mi démon kala te za kobima l'album du patron la musique du futur avec héritier Watanabe la cause nostra la pulga moto na tembe moto aleki tous les musiciens ya Congo na koyemba na kobina na kolata na mituka na mapangu moto azala ba concert à danger album moko asali ba makambo o eleki ba musicien ba bimisa ba album ebele moto on contredire nga azate abeti ba concert VIP 80 concerts na album moko ya koloba trop ça que ça compter ba en plein air ça compter ndenga fongoli ba concert à Libanda diaspora lelo diaspora zero CP là le seul musicien na année oyo muta fongoli poto abeti na Paris abeti na États-Unis abeti na Afrique na para betata na para betaki balance ezani concerto concerté balance apa concert na balance balancer pour beta mobeti kasi te batu ba kota kino na balance apamba ba image ezali ba mama bazolela ba papa bazolela pour la première fois un artiste musicien congolais azoemba na podium ba mama bazolela je vis des gens en train de pleurer héritier Watanabe pour la première fois na Congo héritier tambola lisusu te nango yebi yango te héritier tambola lisusu te soka bimi boata na coin population ko tonda wana embouteillage ozo comprendre population a craqué ba mama bazolela ba papa bazolela jour mosusu asala erreur aye kolia michopan taba awa pa mama anto tala ka héritier Watanabe ba ye pa mama anto ezala ki pagay ba feneki bazolela ozo mona geno batutu bazolela pour nanu to mona artiste musicien po ba musicien belé lolo ba komi na ba couleur ba kaki ebele balaka na ba couleur ba choko to ebi bango ba pakola extra clair ba série wana ba makolo konda to ebi bango ozo comprendre mais lelo bazonga ba komo saloka bazonga nani te mikolo to zaka na
Tozara na Mama Paradis Chandelle Battant. Mama Paradis, hein? Tala moi ça pembe. Te Mama Paradis kolela no kutere na bio. Chandelle Battant, Mama Paradis. Babi moi ça pembe moi c'est. Voilà, Mama Paradis, elle est toujours parmi de belles créatures. Onzamba kela na mokili. Pas comme les autres, Dieu l'a créée à sa manière et à sa façon. Toujours jolie, toujours belle. Elle... En direct émission. Voilà. Elle est belle pour son mari. Elle est vraiment belle pour son mari. Et je sais que son mari l'aime bien parce qu'elle est vraiment délicieuse, plus que qu'une délicieuse. Oh. Voilà. Merci. Donc, voilà, merci beaucoup à trop. Donc, Kapachi Kayemangengela, 10 000 familles d'achetiers en Koro, moi, sans chapeauté. Donc, il y a très alité. Donc, par rapport à toujours à Makambango, il y a Karine Mokonzi. Babenganyo pas ya Myriam n'a parlé. Babenganyo réseau zali poni babenganyo muto ayambio na poto soit disant quoi la na famille maman na bino toyebi ke akufa na guerre kuna na este ozo comprendre maman bakar mwana maman na yete maman bakari na kufa kuna na guerre babeta obi e panzana ozo comprendre oh na kosa oh maman na bango babeta obi kuna na ndaku papa na bango yibaka mbongo leta nanyangwa yebi angota papa na bango moyibi ya mbongo ya leta talaka général Kabidi Kabidi abalole kombo mokonzi général papa na bango comme général Kabidi Kabidi babete grenade kuna encore tala makambo yo boya kate oya makambo ya bato balamuka na YouTube ya tongo Karine wala na kin awa sans succès au finga we ranson au finga bato belé ba fali au finga okanise ke mboko ya yo na minute au spertige yango biki lipapa na ola tango na kangi Karine lipapa na abuki ngunda ah nanya ke bwaka ngunda ero 42 ans na poto muto déclaro na azate ba bimiso na age nini merci kutakola bala otika kala mingi te 42 ans ero poto batu bakendaka poto loka biso ba jeune bandal boy j'ai encore 17 ans ndé lazare so la ke poto mundelo kitango 12 ans. Vous comprenez? Et on a encore na balé, on a encore na musala, en qualité. Mais ce que tellement na moi sur ma colonne zoko. Les lois pèsent problème na construction belge, sera l'équipe donc ba mindel la Belgique ba leli. Ba lobi notamment moi so bouke la biso ba makadam choix ezate. A komi telantela, abaluka le la sans adresse na poto. Yo la na mutute na poto. Maman na bino na robimisa comme maman na bino. Kala mingi tena ba photo maman na bino ndenga kufa na grenade kuna. Na kufa na grenade yo za photo ngone. Oh photo ava kala. Yo biteke maman ba ngazala boy. Na kan kokolo. Maman ba Karine Mokonza zala boy na kan kokolo azwa zemia sous lieutenant. Ako sabatu sopenité. Papa na bango akufa lieutenant ba bamba grade ko bamba likolo général. Akufa na grade ki général a salela ngote. Kombo na ye général Kabidi Kabidi. Général Kabidi Kabidi. René Biri makambo ndozo kenango likolo boye monto za na risque hérité watana be femme molonga mboko po yo vraiment moyen te danger jalousie ya ngwana nde bandaki depuis hérité watana batala lobino te René Biri to constater que non na Congo batu balingio lisusu te na constater que en Afrique batu balingio lisusu te il faut que ndo fanda ta na planète Jupiter na bité boss soko bois kangata na Paris na Belgique pembeni ya Kapajika et au salanga vraiment kitoko donc c'est pour quelques jours René Bira ozala wana na poto na ba Dani Tsunami Bokombe ba Marlène Kasanga na poto kuna ba chroniqueuse baza ba Marlène Kasanga ou bosa musala na bango ba Doyuwe ba Dilondole ba osala musala na bango tout na ba question merci ko biso le sali biso pasi que ba publier moto na tembe moyibi ya bijou ba che bijou ba che parce que biso to yebi moto lobami mambo bijou na internet c'est Gloria Olangi mais est-ce que to comme Gloria depuis bota malata bijou si kama kambuana Gloria ayebi bijou te ayebi poa bijou la kingote bijou o kata it non na nzoto ba loto makasi Gloria Olangi tala de grande ya loto na makwanza na banduta nyoso to sangane bimisa couleur bambika ala tarajipite point da sokola na piscine nana sokola na piscine te depuis botama oso comprend ba biso to ba mibale tala moninga muko zela na ko invito na piscine au moins na corps au moins na corps eleki na corps a ken piana oso comprend ta ba biso to na banzoto mo ba mystique c'est comme kana ken piana ndeni na tse ke non na leki ken piana poani poye aza papi assassin mukomboso
Vous comprenez? Ken Piana Lara Mouteki Balaska, n'école 5 à 5. Vous comprenez? Toyebi yango azota kitambo ndeko na bangwana liboma mutu esalaka bien te wana Mobutu Ken Piana landie na sima yango moni réalité ser na yekuna na poto cheli na nde cheli zalalo cheli na kini chela muswahili ko simba no tale longilo kwa batantine fani ozo comprendre voilà tout na sous question mususu René Abiri makambo il faut que nango malembe Karim Mokondi azande je suis bien protégé par la constitution de la République donc nana loko nana mutu to na simananga onité c'est la constitution qui me protège soro yé il faut yé baba loi soro zala nani bongo funda na l'état ngalo ke fundo na l'état ndeni ngamono nanona ba magistrat nana ba avocat na roya non à la police c'est impossible na rotinda ba avocat ba ke ba se présenter so ba liba kanganga to penini na rotinda Ken Piana to jires malele ba simbisi bango kuna na place nanga ozo comprendre oh mais non lo ba no vérité bongo c'est gagné oh mais bango ba kende ofele bango ba sacrifice mutu loko la jires malele mwana mobali wana azano makolo bien te makolo loko build loko la danke zo tonga nzela na yolo Jires malele tala makolo bien te tala misape baluga bu oye na internet wana na formité sans impact sans idéologie héros. Oui, René Abiri, message nous lancé parce que biso toyebi ndenge voice wana et circuler parce que batindelinga ngope sans micro, sans caméra, ndi na lobara. René Abiri alobi que des aboye ndeko na biso tchana seto yebi que ngamudio gogan mutaibi ba bijou wana bochaka na se nga voice wana po téléphone a de charger cher internet nga bo examiner en direct voice ezali. On koloba na batutu Spiritas toujours likolo PDG Bobelo mon général Akafulek boza tellement ebelé ba maman Régine Ilunga boza tellement ebelo bolingara René Abiri. Ne jamais trahir héritier Watanabe. Voice wana boyeki wana eza voix ngati. Ozo kanga nde na loba. Donc je n'ai rien à cacher et puis de deux, na la hypocrite na vie. Quand je me suis séparé avec Karine, je l'ai dit parce que Anza mette azé loroté. Na longo pime parce que buzo beleki salité leki. Solo ma peke leki azo indisposé ngata na caméra. Ozo comprendre. Azo indisposé nga. Voilà pourquoi je me suis dit de retirer parce qu'il y a côté hôpital trop. Ngana boulé le quoi malaria nzo rende solo ma peke respiration na comme un problème à microscope. Ozo comprendre. Mais je vous dis vrai. Ozo comprendre. Na longba aza mutaka la salité à côté na douche Myriam a sokolara ma bitaka mutu depuis bota mano sokola na douche ba vitre te a buka vitre azo baluka zo batenzela nya ko bimela kanga mi na douche na fina bouton ndenga za na kotambola te na poto héros mundele madame présentez-vous au présenter ni kombo mabole nanu kombo na mabole ya kombo na e do depuis poto e banda si lelo mutakenda poto na 42 ans à la rate. Au bois kangunda. Héros ménopause ku tout est déjà au teka ba nini ba benga ngoni ba trompe ateka ngo kala ba trompe nyon sote kauka. Ndenga zana akobota te. Oh mama tozala atoyoka ba tu mususu alongola ki zemi ateza zemi ya mutali boma alongola ki yango ata ekotaki. Mais depuis na yeba Karine. Nani? La sexy ou la sexe ça la zemi azobota ti muta pesinga ndoi bébé Abiri bébé APCT pardon ya yote ah mbizi ndenga lelanga bébé Abiri webi mwana azala libumbu po boyeba ke mutala ala zemi yoka grâce mbizi afandi bwe na parler ah solo la siko nanga na téléphone na ebisi la sexy na ebisi grâce mbizi la sexy cha téléphone na libumbu na benga nanu bébé. Grâce mbiza linga kufate na bengi kaka bébé abi ebike mwana na kata libumu abandi mama ba trouble burugudu grâce mbizi baba attention ngapela si bébé calme-toi bébé va se calmer mwana grâce mbiza zo bota aza bébé azali beau comme René Abiri yobi René Abiri mobali elengi ozo comprendre elengi moi si nanga na pesi ba mbote trop na HM maman cc ata mwana papa cc
malgré tout ba bengane pas grosse moulir mais problème est à la ngote donc ya lo ba trop exaté quoi. OK lo ba trop exaté abiri to comme na biso na suka peut-être Gogan ayoka voice na yo et saluer moi dérangement qui abiri sous et ko déranger bosté et ko déranger bosté parce que boss sabi Rena Birinae tout le monde peut trahir héritier Watanabe sauf Rena Bir. J'ai bien dit tout le monde peut trahir héritier Watanabe sauf moi Rena Bir. Na yebi marambu na loba. C'est que on a janvier boza poste moko et pas Wata. Tozan na poste te héritier Watanabe mais tozan de considérer. Ozo comprendre toi na poste te héritier tozan de considérer étant bateau au bazo travailler pour la promotion. Ozo comprendre n'est jamais vu na carte République démocratique du Congo kalaté bozo concert to robeta wana to fa na moins une minute pour na retour et Bemba papa Tshisekedi. Merci beaucoup, Papa Nabiso Félix Tshisekedi. Corné Zozonga déjà na kin, aboteli la biso, Papa Nabiso Etienne. Ok, merci beaucoup. Na Papa Nabiso Félix Tshisekedi. Et Bembene Zozonga déjà na Kinshasa. Etienne. Bah comme vous allez compliqué. Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Comment va la bongo? Papa Nabiso Etienne Tshisekedi wa Mulumba ou rapi les grands stratèges mutu oyoyo abotele biso le président de la République Félix Tshisekedi Chilombo Etienne. Ozo comprendre. Donc yewana lelo azo konzamboka avec un pacte d'idéologie mutu to côté mais la président de la République Rena Bir il est là. Ba makada me otonga mo sentir que ba so bandal ba tombola likolo ba tonga njili na se. Nganzambe ya Chichi Tshisekedi. T'as la blague, babi ba auto landisa siko ba commune le roi parking. Donc t'as la degré ba so de moto ba betana. Et bon sko yo ko rave na biso papa na biso Etienne Tshisekedi to le lango na stade des martyrs na kati vraiment donc mu finyu ke ko ta pas jour wana mbule robeta. Mu finyu ko o mobuto kimara nango ils ont gagné déjà to chongo likolo stade des martyrs. Deux gars, le président tout Moutalegi Tshisekedi a été. Naba Obaroya a été. Voilà. Ok, merci beaucoup René Abir. Mot de la fin de quelques secondes. Ouais, salutations européennes, Sarana Bato Basunganga, Bato Bapesanga, moi quelque chose. Bato Basala que René Abira à la moi propre, moi sur moi beau. Ce qui n'a tangi kombo noté c'est quoi la rambongo, toza muta passi, débrier na ondenga kozonga Kinshasa. To solo là qui déjà na ambassadeur na biso ya mboka nyonso surtout tozo chambongo. Na ambassade biso nyonso soko zalaka na poto bato musu bazana ba craquer moi c'est déjà bengane na ndako eloko salia te okenoka na ambassade ba peso $1000 ozongi na kinyo komo tambwisa tanguba mabezab lora bokechu osundola poste no kuna na libongo kuna Équateur ozo comprendre faut azonga Congo za na besoin bokechu aya abwaka loseba la nanini na ebale benda mwandobo musala na yangwana na poto tala poto tala. Merci na lobasu trop pour la monoromo C4. Bah merci beaucoup na Kishinga Pemba le roi de Kanfufu éloge mouya l'original et le véritable Cornelia Douci Givenchy a Tembe Paola Schengen à Ombo Motema Floris à Ombo Papa na Junior à Ombo déclarant depuis les États-Unis d'Amérique Lionel Moukoko de Paris Lionel Moukoko de Paris na Bossanyote maman Chantal Mampouya Boza Telme Belé ce qui va propos n'a vraiment élésé nangoyo Kanga na émission aussi sont tête na suka donc changer notre page donc nana temps osenga mutu pardon te na osenga pardon na nzambe po nzambe nda pesa nga souffle de vie donc bah merci beaucoup na yo morope ndongo zuto yambanga donc après awa tozolia biloko chez mère Anto donc qui te remarque à l'occasion na ndenge ba bloquer Karine Mokonzi page ba bloquer na compte YouTube na ndenge Myriam abenganye na 2h du matin na parler donc yango nde to tumbi ba quiz voilà c'est ba quiz. Des poissons là ezaka yanga moko bino boliaka ba quiz pour le boko à mère ya mère Antoine à poisson je suis trop jaloux voilà merci beaucoup Abiri merci à toi Abiri moi ba quiz maman toi zo sala quiz ezo bima le rôle longuissimo tala quiz. Merci beaucoup à vous, chers internautes. Comme Nasuka émission Nabiso. Merci à toi, Papine Zola Messo, Rokar Messi, le mignon garçon. Merci également à toi, Max Tadi, également à Goula Mayala, Token en lien. Et puis on se retrouve à la prochaine. Bye bye.